Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous anime cette émission qui est une émission de réveil patriotique. Donc vraiment 5 minutes. Ezali Lissoussoupé cours, il y a éducation civique. Ezali P émission, il y a éveil patriotique. Donc 5 minutes, il y a Lelo Ndeng Naïb Sarabinoka qui est 5 minutes. Tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo, Nalingi, Nalobela Bino, Penza, Nakozalakaka, na sujet moko ya munene, et puis Nakosala, sujet moko subsidiaire, donc Nakati, sujet moko ya Mike, donc Nazana, sujet moko principal, et puis Nakati, Nazana, sujet moko subsidiaire, Oyo, et ko permettre nga Naloba. Donc sujet, il y a les lots, donc avant la bande déjà, je vous remercie na fidélité na bino bozala kanango na 5 minutes avec César Ngadi parce que ce qui binoté mais les 5 minutes existent à côté donc ce qui ezali pendengwana c'est que message ezali ko les cas et puis nazali ko mona ke émission batu bazali ko zongo malamu na tala ngo à partir il y a ba voyage nanga ceux qui na kena ba voyage ndenge batu ba yambaka ngai ndenge batu balingo kanga nanga ba photo ndenge batu ba féliciter ngai ezali tricage te parce que internet batu ba vaina banda kuna bango ceux qui fongoli ordinateur na ye apelisi télévision na ye donc ngai mutu nazotinda yete ezali envie na yemoko posa na yemoko pour alanda 5 minutes avec ces Ngadi. Donc je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Donc 5 minutes il y a lelo nakolobela likambo oyo ya dissolution parce que batu malgré que le président a expliqué qu'il yango batu bazali ko comprendre kakate yango ana lelo nalinga ki na beta c'était na expliquer batu malamu parce que donc les 24 kaka donc na batongo bonazu message à maman moko azali penza inquiète abenga papa bongo sikoyo président sikoyo fachi beton ndenge nini les 24 yango a dissoudre te et mon abiso na seki donc maman ngwa ozango sérieux te na bi non maman ezali boete tala boye mais après mo pe nazako ki pe na bise na robenga mais azali kaka convaincu te moni azali donc na mawa donc aye pona ye les 24 wana kaka bo présent il fallait dissoudre ezali ndenge wana te ba papa ba maman ba ndeko bato tout bazolanda na 5 minutes avec César Ngadi bolanda ki oyo président de la République à l'Obaki na Londres parce que na Londres ils avaient discours moko ya lingala par rapport à ba discours nyo surtout o ya beta na libanda mingi ezara na français à l'Obaki intention na ye ezalité ya ko dissoudre assemblée institution nyo surtout wana parce que avant ça lango il faut crise ezala na mboka mais ndenge azoko kende na ba ministre à partir premier ministre ndenge bato tout bazali na ye na gouvernement o bazanango ya coalition bango tout bazako tosa parce que bazawana mibeko zali ko wita na ye moko fachi beton mais soki amonike bango bazali ko pousser ye na ba contretemps bazoya na ba masolo moko ba contretemps donc akomi ko monake musala o yazali nango pona peuple na ye moya sala ngo ezate donc à comme mona ke bazo yela yeba masolo moko donc il y a mystique donc oyo ko ba contretemps wanande akozala obligé à dissoudre donc wanezali message officiel oyo président na biso fachi beto ayebsaki biso mais boye ba politique ezali makambalo ba en public ezali yango ezala na boule ya ba politicien te li kam politicien lo bana moyi yango lo bana butute mais boye ba que président de la République azalaki ko sala message moko mukili mobimbe ezali kolanda mais boye ba bo kanga data lelo président de la République a ko dissoudre l'assemblée wana parce que batuana jamais bakoki ko tika présent à travailler tranquillement na boule oyo ya les peuples d'abord parce que bango ba selela jamais peuple et puis bango ba échoua na makambo ya peuple na ya mboka
bakolingate que président de la République asala musala na bien parce que tant le bas social, le peuple d'abord, ceux qui moutent a komi kolia bien. Congolais na tongo les petits déjeuner, na midi azu déjeuner. Et comme peine à 16h, bah comme goûter, quand on est bas, mais azu goûter na soirée donc azu penza donc dîner na ye. Donc peuple congolais li boum et comme vimba ya maladité et comme vimba penza ya Damas na kanisi muto a royela na 2023 lo ba makambo présent Fachi Beto longo na kanisi ba soyez na ligne ou bien na litoi. Donc parce que congolais mo déjà que ba parents ba comme soulagé na gratuité enseignement école gratuite donc ba parents bazalaki donc ceux qui ba komika na ba septembre école ngozonga donc ozomona lem susu donc ba parents mususu bazo tinda bana donc moi na mususu année à quelle classe o wana kuna année prochaine à okendete donc si ko komikaka donc ba parents bazo ko soit mutu ko soktu mutu ezali ebelete donc pona ba uniforme et les karanango mais botala nanu ke mutu azokendo zwa parce que éducation scolarité na primaire ezali obligatoire que mutu abotami moi na botama kogisi 300 ezali obligatoire moi na ti na 16 ans azali une obligation ya éducation ya scolarité mais biso kuno mona mwana akomiti na 12 ans akenana à ta première primaire donc parce que ezali ba moyens zalaki te mais président na biso ati batu tout na le lenge que ceux qui mwana na ya komi na 3 ans akokota kelasi et ba une école primaire et puis ekokenepe na ba secondaire mais tango président de la République annoncé loko wana bomonaki ba médiocre omonaki bato bandoki au président de la République lobaki omonaki ndenge batiaki badutu ko salama te e bona bo tango pe bija mboka e doublaki bona bo balobaki budget ezali ko salama te ba matata mponyo wana soki ba économiste ndenge nini ya ba miyibi o bazalaki na kanambe batiaki tembe melelo bomoni budget yango ba vota école gratuite enseignement gratuité enseignement ezali ko salema donc tout le monde est d'accord. Bon, bozo mona kaka na moins d'un an, makambo ndenge salami boye, école gratuite, donc liberté d'expression, état des droits, manifestation, sali moutaro kangayote, moutaro beto ba balte, moutaro boak la bino donc maya moto e bandoro longola batu ba posu batu ba okanso ba tia sid na kati. Donc ezali ko salamate, donc bozali ko mona yangwana ke président na biso aza na le vent en poupe. Président Nabiso donc a commis donc miroir moko boye na monde entier ceux qui likambo salami il faut ya bozo monata na ba photo ya ba président ceux qui ba ke côté moko boye président de la République a à peine a sali même pas a sali à peine un an siko mais bozo mona ba position au protocole ya ba pays o yazo kende na poto ceux qui bazo kanga ba photo ba président tout bozo mona place bazo tia Félix Antoine Tshisekedi au moment où ba misuso ba banda kala ba Kagame ba nini bazana sima mais yé bo moni ba tie liboso bo bondo mona tant Mobutu azalaki soko ke na ba pays mususu bien donc ba congrès moko boye ya ONU ya Union africaine bozo mona ke Mobutu soko za jamais ba ko tie na sima oza liboso pas Mobutu azalaki déjà mutumoko a oumele et puis azalaki une expérience mais botal à peine un an bozota la position oyo bazotia na ba photo Félix Antoine Tshisekedi ezali ko lakisa ke non bazoko pesa biso valeur na biso tozalaki nango ezali ko zonga obukara ya un an donc boyeba ke omoni bino souci au bozo lelo nga na revendre la bino na masolo pour ba doit comprendre bien parce que boyebi que 5 minutes avec ces anga des alliés cours éducation civique batu ekitisa bango mitema. Bomoni passe au bino bozoka Félix Antoine Tshisekedi azaneti biso tozana makila moko donc aza congolais de souche donc ndengi biso to boule yé pas boule ndengmo parce que ba kanambe biso to boule ndengi ya ba congolais azo boule ndenga ba rwandais do tokoza na ba idole morote mais Félix Antoine Tshisekedi boulot biso tozana ngo yé pas zanango soko boyoki ka ke bozo solo na yeza na privé zala ndenga zo so na biso bozo sentir azo solo ndengi biso to sola. Donc, nous avons constaté que Félix Antoine Tshisekedi a zoba ou bien a mbendre ou bien a kebere a noko ayebi makambu tout que batu wana balingi mbokate. Bino moko bo remarquer que ata discours na ye échangé. Et ça sous discours ndenga bando beta kalate. Bino moko moni que discours ya fachi beto échangé. Le bossa zaki koloba moni que na ba sikwa comme tinda penza ba masasi. Bino moko moni ndenga komi koloba. Aza koloba parce que a comme une assurance na ye.
ayebaki au monde que so koti na ndako sika il faut eba ba 4 coins ndako ko ya teka ngulu makabo donc oyebi politique ebomaka ba bomaka na politique donc siko Félix a commis vraiment donc ayebi mama solo ni nazali koloba donc bino bozo kansa que Félix ayebi bato wana teke Félix aza kinwate Félix a banda depuis Mobutu ayebi mboka wana ndenge zali ayebi politique ayebi ndula ayebi makambo tout bino bomona que Félix est-ce que bomona bandula zo kipe en mingi ba musée kabila bazaki na bazamba azoka ka kombo moko ya musicien mona arrêté donc mona azo banga donc azoka nga ba photo parce que aza villageois aza donc aza 8 village a 8 brousse ayoka ka musicien tel d'autant monier ozaka donc azo banga ba kanambe kutu kolobate donc ya yebi kutu te donc ayoka kaka donc Werason Jibem pia na Kofi Olomide Papa Wemba Kinkesere meneya donc amona na bango te wazeko amona bango te Redi Amisa amona bango te tanga amona bon mona comité tu mona muke mais bozo mona président na biso aza kinwa yebi ba masolo tout donc makambo wana kutu donc nanu te donc azotala et moutaro yebise du solo ya mboka na biso parce que ba kana betongo ba yeki bazo betele ma solo tala musique ezala botala mboka na biso ezala parce que ba witaki tokolo bana bango baza ba venant ndenge modoko Jean Franco Fera yemba ba venant siko bango aza ba venant mikilité ba venant ya Congo bino mobota na ba photo bomona ba venant tango ba yaki botala bilongi na bango ndenge bazalaki na ndenge bazalaki siko bilongi oyo bomoni métamorphose mais siko so bozui elongi ya Félix Antoine Tshisekedi temps ensalaki prestation de serment na siko elongi ezaka ndenge moko parce que azalaki déjà ndenge wana botala nanu ya batu oyo ba witaki ba yena ba bot bazalaki bilongi soki nekta ba marque nini ale bazuba mabundi na bambongo na biso siko ba ko kumbela biso bokanisa teki biso déjà tozali banda do tozoka ba souci oyo tozali na yango bino bokazi Félix Antoine Tshisekedi azana souci wana te yeko tazana souci wana koleka biso mais siko soki azotenir ba discours à côté ni ba discours neti bisoté to lo baboy donc il faut na technique moko boy il faut na diplomatie moko boy mais bo tiaboul na bino ke bato na bako kende bako liama et puis tant on a le barake donc bo bossa na teke kanamba ko zoma solo na mbuchu pe na dikosi ezaka kanambe te ezali na groupe na ye mobimba wana tu ba shadari ba bundi bango tu ba ko zoma solo na mbuchu pe na dikosi ya bopia donc ba bungi mbala moko bo moni bino mukata teni à président de la République na biso moniere bando la tango souté mais esprit moniere zongi do alingo kotisa donc boulu ya papa na ye donc Félix Antoine Tshisekedi a kosi boulu ye tient Tshisekedi a bindon na la ta moniere pona ko esprit do moniere zongi d'autant moniere zongi zali synonyme ya ba décision donc bozali ko mona parce que batu ya FCC ou ya PPRD ba komi ki peleke sa pamba bo monika makambo kaka le président de la République a lobaki a dissolution a lobaki on na marque ba on ba lobelate ba nyamulengi awa bo monaki monseigneur Ambongo a lobaki même discours na président de la République est-ce que c'est là qui impacte est-ce que batu ba bouda qui ont bénin mais et comme président de la République a bêti même discours et combien président de la République a teki mboka a lobiki ba Rwanda ba sabande ko na biso mais to pesa exemple to vandelaki na yep seki bino expliquer bino makamba ba nyamulengi ndenge zalaki monseigneur Ambongo akenda kuna loba est-ce que nanango alobaki makam et comme président de la République a lobby aller et comme polémique parce que makamba président de la République donc pour monaka que moto akosakanate président de la République a lobaki vérité mais d'explication naie abandaki yango na ndenge mususu yango ne pesaki neti batu neti mais na suka tango batu ba comprendre ba monika lobby bien soli bien mais vraiment donc boyé batu wana jamais ba ko vandaka na Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton na masolo ti 5 ans donc parce que boule Félix Antoine Tshisekedi azanango batouana jamais bakoko sa la boule wana donc bango ba olinga ba yana ba contretemps bon moni déjà que ba mabundu ils a déjà makamtozo mona déjà ko tinda makamba ba dissolution donc ça déjà ba makambo ba manquement et ça masolo moko déjà ba manquement et puis que de mabundu wana bazako donc ba président à Sénat et puis dans autres donc nazo regretter dans ba petit net amike wana net soki petit magie petit wana muke do petit wana donc dealer na ba poto na ba côté ya ba pa ya ba sarsa to ka ndokina zo teka ba pimbo na ya zo teka ndokine noa na ye ba yande ba lukake tisiko na ba ndibo amela bango donc muto kola magie donc
N'engako t'occuper parce que n'engako t'attendre et pèse tellement colère. Babenga na John Tumba donc azali penza John Tumba azali penza donc molandi monene ya 5 minutes na kati ya liège ya za routier. Atambusaka camion donc azotala 5 minutes na conseiller qui non il faut telemaka. Abi donc na kokakate mais na talaka bien. Donc makambu petit major na lobby donc ozomona ku donc zoba donc azoba kutu ko défendre le kuta na été batunye sikoyo yo lobby boy Shadag azoloba ke président de la République azalaki donc nzambe na candidat bis omuni ba makamba boka état de droit oyo omuni yongana ba mo ba tchango pose ba major na ba kangi penza donc chicote penza ba cordelette rouge penza donc fimbo ko sakanate pour alapa mais bota la penza état de droit ngo et comme donc il y a un abaki donc liberté d'expression beaucoup mais ali beaucoup mais ali libertinage te talana munga nzambe nanga mutoloka petio na magie donc akoma penza azolo la président de la République ah nzambe nanga na éviter donc vont dès qu'à président de la République le baki ba commissaire dictateur te to komesa mais ezali donc donc niveau ya petio na magie wana petio mora pamba donc attendre na sasela oteka ba noa na ye ateka ba ndoki na ye donc azako lo bape donc ayepe azolo bape makambo neti za makambo ko boza makambo ko ko benda mindondo azako lo bape ke donc président de la République azaki candidat na bon bis journaliste azo tourner mais a check na makambo ya UDPS donc ya za candidat UDPS za la candidat na bino bis. Donc, ce qui est Shadak a gagné. Ouais, il y a Fayoul a gagné. Bon, finalement, on a gagné. Donc, Azoé Bakout ko défendre, donc, Bouzoba na été, donc, ils allaient pas sinama en amotema. Donc, vraiment, Mamaka Moussoussou, de ce tozo talango karaboye, ils ont fait ça, vraiment. Pour ça, donc, il y a un qui est esprit à bandibo et côté le biso, ou lati ba plan donc, sauter les moutou, bo panzani binode, après, ce que tu vas comprendre que Congola comme une colère. Donc, si yo tozali wana tolingi teke mutu a vivre mabe ou bien kufa il faut to kende tina suko to mo apende Congo na biso eko changer avec Félix Antoine Tshisekedi. Donc vraiment avant to continuer surtout na masolo na biso ka lelo il y a dissolution to expliquer ba tout bien après to recol ça peut ba si je mususa mike mbangu to marquer na nous pause publicitaire donc ndenge boyebika ke ba partenaire na biso mi balé ya libela bazali na biso donc Rome 7 il y a grand traiteur Romain Ilunga kuna na kata Bruxelles azali na mobilité géographique donc akoiko se déplacer partout même les États-Unis même na Pyongyang kuna donc na Corée donc akoiko ya mais bo bengiye na epsa ibino bozwa sérieux so bozana ba feti bosala rappel na bato ba yebi makambo oyo il y a fait tipo na kolia donc vraiment ça le rappelle na Romain Ilunga na recommandé bino et pas à traiter Romain Ilunga donc boyebi après wana ils ont toujours suivi na CPLA TV décodeur oyo ya bana mboka ils ont ça la fierté ya ba décodeur nyo surtout ya bana mboka parce que zaka muki o china poche o tamboli nango chika o brancheuse o tala parce que batala sikoyo mwana mboka lingani foot musique sport ni donc eloko to lingaka ezali na kati donc vraiment Bolanda bino moko banda non so tozo proposer bino il y a des partenaires na biso. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques,
du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc binomo boto landa ba partenaire na biso mibale zali Sepela TV na Rome C20. Il y a Romain Ilunga, les grands traiteurs, dont Bango, Vandisa Masolo Libanda, Bazali, partenaire Nabiso à vie. Donc vraiment, toujours recommandé Bino Bilo, Konyo Sotumi Balewana, donc, d'un côté, il y a Bilé, traiteur Romain Ilunga, et puis d'un côté, il y a image, il y a télévision, et Zali, donc, Sepela TV. Donc vraiment, donc, tant que Benginga et Penza, Nangai Kolobela Makambu, il y a Petuana Magité. Petuana Magie, avant d'adon, on a le bagot Tunini, avant d'ana Pierre Fit. Na Pierre Fit, donc azakutu régloté, azakutu mutayebi masoloté, donc azolo bela pe. Donc il y a déjà azakutu wana Amela Apollinaire. Apollinaire, azana katiakin, abandana ko zong sambongo Apollinaire parce qu'Apollinaire azolanda biso. Yé pepetua azolanda biso. Azwa mbongo ya Apollinaire, azong sananu ya kopo basala, après bandako koloba makambu donc eza niveau na yeta azoloba makamoko donc na mawa vraiment yangana ngalo baki moko penda tuti état de droit pose. Bato ndenge wana to lakisi penza exemple que pour bato ba lapa donc yekutu bolo côté donc lié ce penza frappe abimi penza donc ala parce que président de la République aza moninga na été do bato kuta pamba baza baninga na été donc yo okendo toucher président de la République ondo lo ba makamoko basi ataku soke zala ki ndenge yo za na droit ko lo bangote et puis ko sala mape kutu ndenge wana te. Donc ils allaient passer na mawana motema vraiment mboka na biso to yebité donc vraiment mama kamususu donc ils ont payé ça batou kanda mais en tout cas to yebité donc président na biso poka azali mutumoko alingi makila batute donc azako tu dictateur ta alingi ngote donc yangona boyo kabino moko na sina lekisela binoye azali kadogo bakotaki na musée na mboka na biso siko kadogo ango avant d'arriver aux États-Unis d'Amérique donc vraiment il y a ça là analyse moko ya bien donc à petit message moko avec nanga en tout cas vie lekisela ngana il y a pas de problème dans le but toujours sur la bonga na lingi batunyo surtout bayoka azali ko comprendre ba congolais te na teli bino boyoka kadogo oyo azalaki na kisasa tangu muza a kotaki na ye siko avant d'arriver aux États-Unis d'Amérique boyoka analyse na sur politique mboka na biso lobi penza ba congolais et lokoto lingi to ebité bolanda bino moko audio o na proposer bino mbote na bino nyonso bana na mboka na biso DRC Congo kombo nanga Alexis Kabazo naza mwana mboka na zone ya biso ya zone Moba na pesi bino mbote banso bana nyonso ya Kivu Moba Kalemie Lubumbashi Kinshasa Bandundu Kisangani Equateur bango nyonso bandeko na biso mbote na loko ya mutu alingi na loba biso ba Congolais toza na bolingo ya mboka na biso toza la boke moko totikaka toza na bolingo ya mboka na biso toza la batu ya koyokana biso na biso tosambela mingi nzambe toza la mosala eloko ya malonga ezali koyokana na kolanda mibeko kiloko mususu ezali ya makasi ezali biso ba Congolais to comprendre makambo oyo to comprendre
bato babande koloba makambo ebele o Kabila bima alungwa aza na mopanzi eloko ya moto eza biso ba congolais to soutenir ndeko na biso oyo président ya sika Félix bandeko congolais tozala bomoko tozala na mayele tozala na organize biso moko ba congolais totika kopanzana to tia respect na ndeko na biso Félix tozala bato ya bomoko totika division tozala organize ya biso ba congolais ndenge nini kosala tokotonga ekolo na biso parce que mboka wana eza te ya ye moko Félix ya kosala yango mosala eza ebele tozala misala ebele ya kosala tozala bato ya bomoko mpona mboka na biso etambula esengeni biso ba congolais tozala na bomoko tozala na respect na ndeko na biso tozala batu ya kokanisa liboso tozala ba aigle tolinga mboka na biso place paza mbeba topesa conseil to dissoudre makambo alors problème oyo ya ba tusi mulenge ezali eloko moko ya makasi il faut tokende na biloko nango na sagesse bato wana ndenge ya kofana na mboka il faut bazala na kosalia bango recensement donc bino mo boyi tolanda Kadogo analyse asali donc vraiment ba congolais tozo comprendre soute tolelaki mboka ezalaki pas étranger mboka ezalaki pas étranger donc étranger muto azalaki ko kumbela biso tozali kolela sikoyo mboka ezongi na mwana mboka mais tozali heureusement que la plupart ya ba congolais bazali ko comprendre ba yebi masolo oyo bazo sa net ba contre état bazé belete parce que peuple azali sima ya fachi béton de bomoni analyse ya ex Kadogo oyo azali na États-Unis bino mo bolandi ya na lobaka na batu musu peso bazali na makambo akoloba ba bengi ngai ba sali audio na bango na kolekisa ngo po awe ezali cours ya éducation civique po batu nyoso tout balanda makambo tozali koloba parce que nazali ko comprendre te omoni kalate awa na lobata koloba omoni ba télévision oyo ba journaliste oyo ba mpangi oyo ba kozanga makambo koloba parce que bango bazo critiquer car likambo eza rouge ba koloba pembe donc ba pangiste oyo bazo sala masolo parce que bazali ceux qui batu ekolo moko boy donc une certaine catégorie ya batu moko boy ba pangiste ba komisa télévision ya koloba ba n'importe quoi mais kalate to vanda na bino ba kozanga makambo koloba pour biso to kozaka na makambo koloba parce que toza na pouvoir tina 5 ans makambo kitoko ezo yaka ka tozo loba kaka pour ba misusu o César ngadi grand prêtre il faut loba makambo ezo ngai na loba makambo ezo salama ya mabe makambo ni ezo salama mabe makambo ya mabe soke zali to koloba bino bole na yebsa bino déjà que awa soko koti awa il faut yo kamote mekiti oyo kamaka malamu tozali ate pour to loba makambo oyo ezanga tina to bebsa mitu ya ba congolais parce que ba congolais déjà tozana ba problème batu balia bien batu bas zo ba so médicaux basala makambo mboka na biso ikoma bien donc tozali ate pona ko bebsa batu mitu ko créer ka net ba misu ba créer ka likambo zate a créer après tant ba kangeli kuta aye ko senga pardon awa ezala kate soko ye awa ye ba ke awa ezali po na faci béton pona ko pousser faci béton et faciliter pona musala zali ko sala donc bo s'attendre te soko koti awa oya oyo ka ba makambo moko net ya pamba soki olingi ba makambo ndengwana nakanisi na kosala bango publicité te nakanisi oyebi adresse nini okende po oyo kaka ba discours oyo yo lingi oyo ka metango yo kotia yebaka ke donc club original 5 minutes avec César Ngadi on est derrière notre président de la République parce que tozali na confiance na ye to yebi ke akomema biso esika oyo ya malamu po na intérêt mboka na biso na lingi siko na yebisa bino parce que na lobelaki yango penza mingi te na lobelaki yango kamukie mais sikoyo na moni ezos kendeneti peuple congolais alingi polémique migi donc ezali rendez-vous manqué au président de la République azali nango il fallait azala face ya bakinois na stade de martyrs mais na lingi na yebisa bino idée ya association wana na Zakari Bababaso honorable Zakari Bababaso ezali idée ya mabete parce que peuple congolais alingaki ayoka président de la République ayoka ye fara donc ineti kino azobeta ngwaka donc bozo sola bon eza idée mabete parce que président de la République azosala ngona libanda
mais si et comme kokende na ndengi moko boye ke boye non idée ya Zakari Bababasso donc na ba association nyonso ezaki idée ya malamu ezali idée ya mabete le peuple congolais soka lingi ayoka président est-ce que ezali idée ya mabe mais si ko bato bakomi ko ça prendre na ba association donc par le biais ya Zakari Bababasso on dirait ezali idée moko ya mabe ezali idée ya mabete mais si ko boye ba ke président de la République a commis président de la République azali souté que président ya UDPS ou bien a été neti azalaki aza président de la République sûreté de l'État donc bazali wana sécurité na ye ceux qui atayi à lobby aroya esika boy lelo ceux qui sécurité lobby que président biso to garantie sécurité noté place au nous na droit ko bimate akokendete président de la République na biso azalaki ne sengo aya kokutana na bana mboka na bakinoso na bango mais niveau oyo ya organisation na niveau ya sécurité yango mtepesi mbeba liga mususu ezate est président boyo ceux qui banal bango ton ce stade te baton ce stade kutu ba passer baton sur ba stade bon président de la République baton ce stade ezali niveau de sécurité parce que président de la République soit ngo sala 2 pas donc ce président de la République ngo sala ka 2 pas il faut sécurité et confirmer que 2 pas wana osala akosala yango mbebe kozalate donc président de la République a ko se déplacer boité tant que donc ba conditions ezali réunité pour la sécurité na ye donc yango muté pesi mbeba mais pour ça prendre était que ceux qui est communauté les kambo moro boineti ceux qui ndenge mais non ezalaki demoko bien ce que et salama bongolo bani est-ce que président ngo yaso na bana mboko est-ce que ça problème ni ba oya mando sala awa bandoko sala na salle na ba poto ay bonza na salle et puis sécurité bandoko sala parce que condition il faut à la réunir et à la bien nazali ko apprendre bino ngala zaki na Londres na yebisa bino ka moi likambo moka muke o bino lem su boyebite na Londres pe nini wana ngai ko sala annuler parce que condition o ezalaki ya ba sécurité ezalaki penza réunité mais tina suka na dernière minute ba ko confirmer ngo batali que sécurité za bien makambo tout ezali bien et puis eko sala ma pe ezalaki succès makasi mais avant wana ngai ko sala annuler bato bazaki na kati ya masolo ya sécurité bayebi makambo nga nazali koloba mais sikoyo communauté polémique o président ngoko yate président kimi président salibo mais peuple congolais tozali kokende wapi peuple congolais tozali kokende wapi lelo komi oh na donc na loba yango Zakari Bababasso azalaki oh mais Zakari Bababasso soko azalaki na côté ya Kanambe. Et pour ça, puis Zakari ndeki ba lobaka azalaki na kota Kanambe. Zakari azalaki jamais na PPRD, azalaki na parti na ye mususu. Ate azalaki na ba tendance à PPRD mais azalaki na parti na ye mususu. Et puis ceux qui Zakari bolba penza Zakari azalaki penza ke mutu ya Kanambe. Pourquoi ye Kanambe anomata Zakari ministre te? Ba ministre moko pamba pambo ba leka na ba gouverneur wana est ba leki Zakari. Pourquoi ba noma ya tambala moko te ministre? Parce que ba yebaki ke yé moye bo gérer zate et puis seul député oyo abande ko koma ba makamu susu oyo penza soki mutu muso akomi ba kangiyo na ba réseaux sociaux. Zakari bando critiquer na kanisi bato so penza bazana mémoire courte te ba remona ba publication Zakari bando sala. Et ça vraiment que Zakari azali kolobe zali politique que na ndengwana okoza la lelo o lobby bo ato zali ki Macron na France azali petit pa Hollande na suka salama solo atika Hollande yango comme président de la République ezali politique était sikoyo présence ya Zakari Bababasso à côté il y a présent Félix Antoine Tshisekedi est-ce que zali bénéfique ou pas ezali bénéfique mutukula Zakari soka zana côté na biso ezali bénéfique à reporter quelque chose dans la communication na ndenge makambo salaka Zakari Bababasso tant ozoki ba hypercute kuna na ki ngakati po yebisaki Kanambe vérité bilbo salaki ben heureusement que Zakari donc sala ba arts martiaux a bimisa ki ngo ikota ki était ango repriser mémoire repriser tetalaka donc Kanambe sanguinaire ango baré bilbo salaki Zakari suko tango amoni ke bon échanger bilbo mona ga libanda yo kanti na tango yo zalaki wana yo Kanambe yo kolobane ba Zakari ozana kingakata bi non ozome mama solo mabe ogome masolo mabe te et suka zoki perkit mais ya bimisa ki ngo zoki te bilbo zomona ga neti politique za wana donc politique na tango ke suka amoni ke mwana mboka komi ango tchepwa e mabeza wa mabeza te ango tchepwa. Et puis, on a dit bien ceux qui sont salamaki na niveau de sécurité président de la République, à quoi il y a un stade de donc il fallait penser sécurité de la makasi parce que ils ont le jeté. Mais beaucoup de la polémique, ils ont tina, ils ont na tina, te peuple congolais tous c'est réveiller peuple congolais tous ali na match à makasi na batouana il faut pas kende karaté.
Et puis bako kende boye barake dissolution ekosalama parce que batona bako vandate 5 ans bosalama parce que ba yaka na ba contretemps sur contretemps ekosalama kaka yangona boye que président de la République ako dissoudre l'assemblée wana eko vider. Donc avant na si sa émission lelo nazali su ko beta c'était le peuple congolais totika distraction. Peuple congolais tozala vraiment attentif siko omoni période ezali période moko ba médiocre wana ba ndoki ya Congo bazali ko luka ba manœuvre ko sala mais boye ba ke président de la République kalobaki azali wana pona peuple pe azali mwana nzambe loko moko ekoyela yete mais boye ba ke dissolution ekosalema parce que batouana bakozalaka jamais d'accord content na makambo o Félix osala po na peuple na ye po bango baza bato ba contretemps sur contretemps basali la peuple te ba nyoko la peuple donc si côté ba kolinga présent o ya ye Félix asala masolo déjà peuple a lingiye donc naturellement parce qu'azali mwana mboka ba mona susuke azosala makambo kitoko bakosepelaka na yango te yango na suka nango kaka donc dissolution abu pia totikali biso moko na masolo ekosalema mais boza la précédé président de la République que le jour au lendemain comme les 24 mbala moko salon mais non mais ayebi mukolo ekosalema pe ekosalema ka wana ezali donc to chango na mutu bino bokasi ndenge donc bino bokasi ben ndenge Félix Antoine Tshisekedi azana abosana ke papa na batiaki résidence surveillée bambula na mambula zo bouger te avant wana bino bokansi ki abosani ke papa na salaki 2 ans na frigo donc maman Marc Nassé donc bino bokanisi donc ya bosana makambo wana bino bokanisi donc bato ba kufa na quartier général ya UDPS abosani makambo wana mais non mais ngala zo comprendre te mutukuta ko varier na masolo eleke belé na Félix Antoine Tshisekedi pe ayebi yango politique ezandengwana donc ozo sekisa mutu oyebi c'est que au revoir mais oyebi que tango obima ba obareye mais olobanete c'est ça la politique eza kwanga na makabu te politique bokanisa te politicien makambo lobana na moyo yango lobana butu te politicien ko peso mbota azo seka mona sa mutemba yo soko na jeune obareyo donc ezandengwana mais peuple congolais to ziebe lokoni to lingi to witi musika na pouvoir to witi musika nzamba yokele biso mawa Félix ezali bénédiction nzambe pour na Congo ndenge na lobaika soto raté en vol ya mboka na biso avec Félix Antoine Tshisekedi béton donc to tika masolo ya mboka na to sala ngo sous-titel 5 minutes ko mpenza ke ko fula makama sous-titel to pesi mboka na biso na ba américain ba français ba anglais donc ba allemand ba komi kozwa minéré na biso to sali cahier de charges donc dans 5 ans bo ça la biso bo to ça la biso bo ba ko sala parce que to moni ke eloko moko susu ya ko sala ezate mais avec Félix Antoine Tshisekedi Fati Béton et Kosimba. Donc vraiment, nalinga qui vraiment na bêta c'était le lot pour batuba comprendre parce que batuba comprendre était bakansika au jour là non et ko sala matin mais botia na mutu na bino que dissolution et ko salema parce que batuana bakoki ko vanda 5 ans ba travailler na biso ezali insalamable et puis Félix Antoine Tshisekedi président na biso Fati Béton ayebi yango. Mais à quoi le bango na miso abatute à quoi le bango te à sa présent à quoi le bango te diplomatie oblige à azobeta neti bomei na sa moté ma ebi azaya noko ayebi bato na ba ozo bouton et puis ko salema donc vraiment tous à la calme donc lelo na linga vraiment na beta c'était bato ba comprendre makambo ndenge zali to pesa président na biso confiance parce que hier phase na confiance na biso mo na penza que peuple ezali ko lingaye ezali ko sala nyoso tout ko favoriser pour akende liboso parce que yazali ndenge moko na biso maki la moko ndenge tozo bouler pas zo bouler ba kanambe biso to bouler na gauche a bouler na droite azana esprit aba rwandais mais Félix Antoine Tshisekedi noko kinois congolais de souche donc vraiment tous à la calme na sengi na bino tous à la calme parce que émission 5 minutes avec César Ngad ndeka boyebi ke ekitsarbino mitema yangona lelo na linga vraiment bo comprendre ma solo na dissolution bo à la calme et kouya donc vraiment na comme na souka ya émission na biso ndenge na web sarabino ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc je reste toujours comme je dis toujours friand de vos commentaires de vos suggestions observations même critiques n'hésitez pas à me les faire parvenir directement sur notre compte YouTube ainsi que sur notre site internet kleboaoriginal.com. Bobikason na comme na souka
Waneza base na koki tikango jamais base mutu et ça là tout que président de la République a comme président le temps yokoleki base beti chita sima na Genève masolo pesa bon. Na bandara toujours na Ziko Mayele l'honorable député indéboulonnable Ziko Mayele merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na onyo surtout au sala rapport na mboka na yo. Na kei esika za la parce que za na Europe à cheval entre Europe na Afrique parce que ça la musala ebele pour Namboka, azana argent donc propre donc argent il y a salité il y a propre azo on a motoki nae donc bourse yebi ba société nae nazali ko sala allusion de binomo boyebi na Angèle Mbouyi maman oya ba mbongo ebele boye ba ka kenga na grand prêtre ta on a muto ba mbongo c'est que ba mbongo panga déjà pour yela ngama solo ba mbongo il faut za na ba mbongo Angèle Mbouyi, donc, maman Oyo, moté, maman Lam, na bambonge belé, merci, na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes, pe, na mboka. On a tikali toujours, na côté ba maman, pour na repé sa mbote, na Mamou Adel Yombo, na Val de Fontenay, a salé la cabane, na Oyo, ba bengi, ke ba kizenge, ba ndundu, ba na Oyo, tout, ba boaka bango, ya récupéra bango, alia kana bango, a edara bango, à 100%, Mamou Adel Yombo, ba merci, et belé. Et si kayo kuna ozali na kei na kati ya Lille pona repesa la petite Nacha Lukombo bambote beli parce que yaza icône na biso ya kati ya 5 minutes parce que azali mwana botama ba koto yo ayebi ko tukinte do mutoloni ba kunda yango côté oyo do ko zapela ba bula ba Macron ya ba nini mais azana bula comme na boule ya kina ko s'installer kuna kotisi idolo na ba masane tu ba kola koto do ba koma ko vendre la penza 5 minutes avec César Ngadi. Donc na kesi ko na kati à London. À London ezo mankenga masana José Kanwa ki kakamene donc karaté na roya su na kati à London toza la penza détendu au montant na yeko nezali makambu ya musala donc tozali vraiment stressé makambu simbe il équipe bien donc masana José Kanwa ki kakamene na kati à London ba mbote ebele sika yo zali so na za na kati à Londres boyebi ke na ko bossa na ka jamais. Donc le maître des maîtres Wera Mukuna donc azali penza mutu oyo azali professionnel na musala na ye ya sécurité donc vraiment masolo le keki bien fachi parce que Wera Mukuna azali ki na kati biso peto azali pepele parce que donc soko meki mwambe bimi mais mwambe bimagite parce que maître Wera Mukuna linga ikutu e bimate donc vraiment et trop donc merci une fois de plus na bato tout bayamba kinga ikuna na kati ya Londres. Donc si on a zali kopesa mbote donc pour l'association na zali na kin association Liboke Senzei Mayala azalaka na Lille azana kin donc bana bakoto bazo salé la mboka donc Senzei Mayala na association Liboke ba mbote belé et puis bon séjour musala malamu na esika kuna yo zali na kin pour l'association na Liboke na kesi ko na kati ya Liège ya za routier amemaka grand camion munene mais azoluka ayoka ka 5 minutes na ebsage bon il faut faire attention quand même parce que 5 minutes eza jeté au kumba to mema mais ayebi air moko koma côté de ma donc to pesa mbote na John Tumbakuna na kati ya Liège donc merci à trop na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi. Nous sommes à Londres pour nous ça Ibro Nico Bourgeois à Londres donc azama sa petit nanga dit londolé donc il est pas petit frère batanga na dit londolé donc bayamba kinga malamu donc Ibro Nico Bourgeois na kata London masona biso to sisagité donc to benga na lisusu donc merci à trop na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi na kosukisa na kata Bruxelles pour na kopesa bombastique petit nanga bombastique azali grand réalisateur ya banda masolo internet banda kala siko azo se projeter vers la télévision do petit nanga yo yebikaka donc vient na yo azalaka toujours na yo ozali na kati ya motema donc bombastique merci à trop na fidélité na nyo surtout baboul no oyaka nango po na 5 minutes avec César Ngadi. C'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver avec mon équipe technique dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Yalolo Chouami, le grand réalisateur, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc nous allons nous retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le plus bref délai, c'est-à-dire dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Boye baka kendengi na lo baraka ke kanambe na batu na yenyo so tout na zo ba kanambe ezana batu na yenyo so tout oyo ba salama be na mboka bakozwa masolo na mbuchu pe na dikosi abu pia to tikali biso moko na mboka na biso to kei na ba idéologie na biso oyo président na biso Fachi Beton azali na yango il y a le peuple d'abord parce que soki tozana batuana le peuple d'abord et okene malamute. Donc à très bientôt. Clébo!
Original.